babenga ba femme insensée, ba femme sans valeur. Mais les mots qui convient parce que mambo ça là et puis ça bino ba femme insensée parce que botiki mam loro est important. C'est ça. Beaucoup na bêtise. Ba kenda ki poto ko sani. So ba tunier ndenga kenda poto wana kendo sani. Pona ko loba ke YouTube ki se koti ba ma chérie YouTube ki diaspora congolais to congolaise na biso na ndenga libanda ezo sala nini. Vraiment. C'est très important. Surtout ça, c'est très important. Tango tozo yoka ba mama na yo. Ba kingandi ya mama na yo. Ba kingandi ya koko na yo. Yo ba nini o epola. Yo kingandi na yo atele marate. Yo ba mama ya bana 5, ba mama ya bana 3, ba mama ya bana 4, ba mama ya ba 40 ans, ba mama ya ba 50 ans, ba mama ya 60 ans ba boya ba nuna. Ok, poto na tongo, bravo, que le bon Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu as fait en RDC? À part 50 euros, on a 20 euros de la famille. Qu'est-ce que tu... Non, cotine de la famille, c'est trop dire. Cotine de la batou, pour pas payer, ça paie mon ton internet. Oh. Cotine de la batime kingandi. Soka moni kingandi a comment démarrer kingandi le bina tinde li ona no 200 euros démarrer makasi koleka. Salut chers internautes, vous qui nous suivez de partout, toujours à travers notre chaîne en direct Juka Télé News. C'est bien moi, Aurélie Vangou, la maman des garçons capables, autrement dit l'ambingazor, de Bomisanaka Kubengangai. Je vous souhaite déjà bienvenue dans notre émission Baeba Kenda Sango, présentée toujours na Yemoko Aurélie Vangou, de Kakumbela Ramasolo, na Juka Télé News. Na émission na Baeba Kenda Sango Lelo, na Yambi Yemoko Mami. Judith Kalanga Juka de la presse, on est au solo dans le sujet oyo ba mama ya poto. Ba mama ya poto ba kotisi ki bonganga et comme ya ko bomana ko inana atabino moko tina niveau ba bomana. En ce moment Judith Kalanga to ko développer yango po ya lobaka bien minimo boyebi tanto sala ka émission na Judith Kalanga bozaka penda satisfait na ba dur ya Juka. Avant de Juka maloba la pesi mbote mingi nanu na ba abonné na biso ya Juka Télé News otomesana ko benga ba étoile ba mbote na bino bisika bozali merci pour na ba like na bino ba j'aime ba commentaire na bino et ça la kabiso kitoko to évoluer toujours na musa na biso tali mo pandi na moni notre papa Joseph Magloire papa Joseph Magloire yo yango penda osako na yo bisika ozali molandi munene ya Juka Télé News Delvis El Sacero balobi lo sako na bisika ozali JDK soda poto lo sako na molandi munene ya Juka Télé News Fabrice Mande fungolelanga déjà na no plateau na koti sa Juka de la presse to manyola ngonka ndenge kaka ezalaka. OK Fabrice Mande Juka de la presse. Bonjour. Bonjour ma chérie Aurélie Vangou, la maman des garçons, ma beauté. C'est la rato ça koboni. Sans mon lo sako na ba étoile nanga, lo sako na ba abonné na biso, lo sako na papa Joseph Magloire, papa Banebele, lo sako na papa Anissier na kati ya Londres, moi na poto tongo. So ba bengi penza ba londonien donc tozo aye penza na tongo. Le sac on avait d'Elvis El Sancero balobi vendredi na 6h à l'aéroport Anjili. Ezaya ko inda, ezaya ko beba. Balobi notre papa d'Elvis El Sancero grand frère. Yaya baleki. Yaya ba yaya. Babi vendredi na tanga. 6h juste avec Kinshasa. Wenge fakate banda. Delvis déjà quitté dans ma belle. Comprenez mon émotion. Rien à dire. Bienvenue mon vieux. On est là. En tout cas, on est là. Tous ces lots na maboko mi balé. Donc toko yambo pe en direct ya Jika po ba obalanda biso balo bake. Anyati penza nanda konayi. Tous c'était lo ba bienvenue. JDK Mopa au soda poto le Sakonoko international. Bambote na yo, ba maman Bazebele, maman cuisine, Yannick, maman Elodie, maman bébé Saint-Pouy, maman Bibiche. Donc, vous êtes nombreux et nombreuses. Rien à vous dire, que le bon Dieu vous bénisse, ma chérie. Ngai yo, mituna yo ba réponse ya ngai.
Ok, Judith Kalanga, Ngalinga Bingo Mingi, Juka de la presse, et ça la bien, en tout cas. Maman Banebele, la maman des anges adorables, il y a eu en personne, moi, je suis à faire des faux, le bâtard pour les week-ends, moi, en tout cas. Plutôt, Judith Kalanga, tout le monde a sujet à bisou, il y a maman et à poto. Qui na bango barando na bango, il est sous kaka na barando, et comité na niveau babomana, qui bonganga. Ma je ne suis à moi aussi. Étant qu'une femme, étant qu'une mère, merci beaucoup na kolobe ezali soni pour la communauté congolaise. Voilà. Ezali soni pour la diaspora na biso. Parce que quand on parle des Nigériens, quand on parle de l'évolution ya ba film nigérien, ezali pour la diaspora congolaise. Vraiment. Ba film o basala kayanolu desali lokola je crois 3e ou bien 2e entreprise reconnue na niveau à l'état. Donc et comme entreprise ya l'état. Ezaka ba film batu moko ba banda na bango ba casting na ndenge ba coin ba bandaka na bango. Mais l'état moni eloko ezo mema biso ti libanda. A commission ya mo société na ye. Lokola SNEL, lokola nini Hollywood no Loudoana et comme société ya l'état na Nigeria. Et cause de la 3e, en dehors il y a le pétrole, na bango cause de la 4e, mais la société à l'état. Vraiment. Diaspora Nigeria fan d'état non niveau to comme yokende. Photo fan da to raisonner. Pour ba tourner ba film qui tok, photos à la antenne satellite. Vous comprenez? Vraiment. Ba tout ba sali. Ba film wana misusu ba tourner en antenne satellite. Malgré l'état pachama beaucoup, diaspora pas kota na kati. Kota ni kambwango. Diaspora congolais, to congolaise na biso, na ndenga libanda, ezo sala nini. Vraiment. C'est très important. Surtout ça, c'est très important. Tango tozo yoka ba mama na yo. Bakingandi ya mama na yo. Bakingandi ya koko na yo. Yo ba nini o epola. Yo kingandi na yo ya telemarate. Yo ba mama ya bana 5. Ba mama ya bana 3, ba mama ya bana 4, ba mama ya ba 40 ans, ba mama ya ba 50 ans, ba mama ya 60 ans, ba boya, ba nuna. Ba ocha biso mulunge na terrain. Lit oh, il paraît lit contre la vieillesse, ma Judith. Bon nous ndeni. OK, nda poto na tongo, bravo, que le bon Dieu te bénisse. Qu'est-ce que tu as fait en RDC? À part 50 euros, on a 20 euros de la famille. Qu'est-ce que tu... Non, cotine de la famille, c'est trop dire. Cotine de la batou, pour pas payer, ça paie mon ton internet. Oh. Cotine de la batime Kingandi. So ka moni Kinganda, comment démarrer Kinganda, le bina tinde li on a nous 200 euros, démarrer ma kasi koleka. T'as des gars bêtises. Mais moi, na casine, moi, bon, ça a 20 $, bon, bien, na classe. Moi, na ndewone, moi, bon, ok, des classes, t'es pas un moi, m'sou 10 euros, 20 euros, 50. Batime Kingandi. Bosoto comment na RDC oyo financement nango na YouTube et où t'as na poto ma chérie financement nango combien de personnes moi quand je parle dans la caméra ba étoile ya biso ya Jika TV nota la caméra na bosembo mama nanga na sama bele nzambe nanga likolo combien de personnes m'a appelé Jika oloba bien Finga Kingandi. Jiko lo bakabe, je crois yo muto benga nga so la démission ko se désabonner na Jika. Vraiment. Pour on regretter appel na yo. Ata yo bengela nga appel ya wifi, mais on regretter appel na yo. Pourquoi o benga? O finga. Donc maloba nondo lo baka bien bozala pour na ya kanisa ngo sa ba clash na ngona na Jika wana ozo loba o futindele quelque chose ya motivation finga. Eza pour mona ki na YouTube, est-ce que yebi vi na nga réel? Peut-être moi je vis mieux que toi. Vraiment. Peut-être moi je suis en paix parce que naza na ranking na mutu te. Parce que nga na YouTube mutu akofanda te ki nga na toza ba ranking. Vraiment. Mutu akofanda te ki nga na oui. Mutu toza te to lo baga bien. Mutu toza te. Naza musumbuki. Mais nga na kofanda te ya. Ne te trompe pas. Yo ana problème na Sarato nga na fanda na démarrer Sarato. Pona. Ou ana problème na Karine Mokonzi na fanda na démarrer Karine Mokonzi. Pona. Ça me concerne en quoi? Non, non, ça l'analyse. Et analyse on peut faire la falable. Il faut que ça m'appelle que nazolo analyse sengeli. Et ça l'analyse église au milieu du village. Non, ça l'analyse te que non ça l'analyse pour n'alexa que nazabo était.
Non. Appelle Kono Mukamate Koti. Désolé, yo muto bengenga. Kono pe Mukamate Koti na mambo. Désolé. Oui, merci pour na bino bobenganga. Maman Judith, lobela mututel boy. Maman Judith, vraiment te considérer kayo. Sala boy, pour na bino bapel wana salanga bien. Elaksa ke bozwanga Ikolo. Pour na bapel wana bo matisanga. Pour bo lobaka. Taya boy, loba boy. Et comme sanga grande fille et ça la ngana zala nazongela ba mama poto ba benga ba femme insensée ba femme sans valeur mais les mots qui convient parce que mambo ça là et puis ça ba femme insensée parce que botiki mam loro est important beaucoup tina bêtise ba kenda ki poto ko sani so ba tunier ndenga kenda poto wana kendo sani on a koloba ke YouTube qui se koti ba ma chérie YouTube qui se kota kala depuis création nango ya tongo 6h juste même a on a RDC est-ce que ebi kena ba misusu na lobango chaque jour baza ba marraine na ba parrain ya ko sukola pourtant to cha caméra bo kota ba vie mususu mona na ba chaîne attention attention les gens ba vie mususu c'est normalité les gens ba vie mususu ba sukola e pour le belene ya tiraka bato ya na ba vie mususu mona na ba chaîne et chaîne on est tellement attention mutu wana soki abimika na chaîne on ekoti yombo soki yazo akeke na chaîne on bato ko motala ya okendaki wapi bo basukola yo vraiment pas maman ni okendaki na kweni lelo na landi magalilo mama aye ngana kolobaki eza kotubela ngana kolobaki eza kozanga maloba ngana kolobaki maloba ya échec parce que tango lobi ke non Emmanuela Anelka na kendanda kwa na kenda kibo niveau bo finga mwana nanga oh ba vie ngo mo finga kuma kota tina niveau ba kuma tabala dola ba miniature boche mwana nanga na ba miniature na kome na suka mutu mwa mimenga na nganga na kini Jésus Christ de Nazareth 1000 et quelques euros bandeko eza déjà ba $1600 eza déjà ba 1000 quelques dollars vous comprenez ou alors alobi na tindaki 1000 et quelques euros eza déjà ma belé na ntseli peut-être ntseli na bebandeli boité peut-être soko kende ba kimpoko ozwa déjà moi ma belé pour ma belé tout là tes en valeur so leki déjà ntseli pour ba ntseli ba prix wana ozwa le souté so macho kende ba kimpoko ozo mata ba mbongo wana ozwa ma belé mais ça ma belé kendaki epanganga pona ko étouffer mutu moko pona ko étouffer bato bachaki batu bana na yeto mwana na ina miniature. Donc est-ce que moi je dis ezaki vraiment important à ça ilo kwa bongo abo ke pesa moto pokaka achaki bana na miniature. On a ya ma chérie. Mais tant ndeko na biso afandaki azo annoncer pas Manuela c'est que nganga koka Manuela te. Vous comprenez? Nganga koka ke Manuela te. Nganga kutaki Manuela pe na kisi na ye ya makasi. Epesiye baritou. Ndelo ko esalinga nzoto malili. Bino bato bofandaka na YouTube boza kofinga bato oza bolumbu. Ozata na Yesu Masia Nazareth te. Yo zui micro obandi kofinga ya bato oyo bazotinda yo finga wana babomba mi quelque part. Bakanga kanga banzoto na bango. Pichu mwanza yemba kala te boko yeba bango. Yango de komo bimati. Na ba misala na bango. Yango to ba mo tubela dia. Magala lobi makile kotanga. To umeli pete makile tangami. Kana monda rando. Kana même clic o yatanga kiki bakotenda kwanga. Moi je dis. To umeli te makile tanga. Par là maji tongo exception. Makila etangi. Lokola esprit wana ya vampire. Babenda ki yango basala barando. Comment mutoko uta France, mutoko uta wapi, akelanda mutu nanan na pays mususu. Ndeko na biso Esther aza ya kozoka. Donc so tali image ne bokanisa ke za montage, mais c'est montage te. Ba kati pa Manuela kitoko. Jésus Christ. Auti soki France, auti soki Italie, auti soki wapi. Dans la bite moka pona ya kobebisa muninga. Rando. Rando. Affaire à Rando.
affaire à rando eza pema ba mission ba yeba bakendaki mibale moko bakangeli na ndako moko atikali na sa kokota te po a sauver moninga. Jésus. Makila etangi. Voilà. Makila wana ezotangeza pona ba jeune te ba owelela mibale te. Eza pona ba adolescent ba owelela mibale te, mais pona ba mama mibimba. Ba koko. Nzamba lola. Ma Judith te bo. Ba olelo ba kozala ba exemple ya YouTube. Ba kozala modèle. Ma Judith. Pona ko telemela makambo zoleka na YouTube na niveau Congo. Pona ko telemela makambo ozolekana. Mais comment bino ba grande sœur? Bino ba ndeko na biso ya basi ba responsable. Zamba sali bino grâce. Bumi malibanda mboka. Lelo bokoma. Pesa munu passage ya diable. Pesa munu passage ya mafinga. Pesa munu passage. Ya confiance ba mbongo. Po baninga bazala salir. Ça fait mal, ma chérie. Ton nom le bébé. Très mal. Très mal. Direct. Ça fait mal, mais ça fait très mal. Parce que eza soni ma Judith eza mawa. Ce qu'on a ma Judith kobunda koswana na bango wana bien bon de bon balingi ba adopter. Ce qu'on liko na bazo wela nini. Elo on a posa na yeba. Bazo wela nini oyo comme si bango tina niveau ya oyo bango sa baninga. Omoni ke awa na Congo tozanga na maîtrise hein. Oui. Okomona mutu aleki a démarrer mutu tel. Mutu tel pa aleki. Ba okutana na matanga ba osimba na te. Ba obundate. Ba obundate, ba ofinga na te. Kande suka na micro na caméra. Suka na micro. Mais kuna te. Omoni kuluna oto monaka. Bana ya kengi. Ba okende na kimanto ite. Nde kuluna waneza kuna. Epa ya ba mama mibimba. Bandoki bancho bakajampemba boye ko détruire génération ya bana basi génération bana mibale. Tango boko tanga ba mama ya ba mama na bino. Yoza na ngote. Tango zo tanga ya mama na yo ya yo moko zo zelezo yoka. Même pideur ça. Tango so na forme. On a respect à ta bana bino bobota. Tango so na forme bien te je m'excuse. Jika lo mama lo bomboka wa yo. Bolimbisanga. Ba mama ya ba mama na bino. Ya ba mama wana yo moko mama. Ya ba mama ya yo moko. Parce que yo moko mama. Yo moko mama bana 5, yo moko mama bana 3, yo moko mama bana 2, yo moko mama bana soki combien. Tango zolo ba mama ya ba mama. Ata pideur. Les sel benjir etikali yangwana. Abimana papa. Tala ndumba pambo. Tala ndumba boulevard. Tala oyo benjir etikala yangwana. Vi mobimba. Siko kuneza soko demarenga trop. Like ça soko kozana makasi. Donc, quand on a redémarré na micro la caméra, donc si on a démarré, il faut que nous osakana Irlande, osakana soki Belgique, osakana nini, kokota soko na France, kokota Belgique, te so na random, soko koti tolukio. Mami, des choses à la commune, la commune, boyo karaté, soko sur la commune na bataki, on va démarrer, on démarre na pote commis. Natala ki ba blogueur. Na ba blogueuse ya ba ivoirien ba cédé maraka mais na kamwe ba cédé maraka ya makasi ponga na zakafana na bango mais na kamwe ba zo tourner série ensemble neti zwa mama Saratula zwa mama Karine Mokonzi zwa Kapashi zwa Ngai zwa Lekechu zwa Manike zwa Pasteur Pétage. Omone kiri ya bato ba bilonge ye bana wana zona bilonge akala siko ba tourner film ensemble bisao. Est-ce que biso est possible ba tourner siko série ensemble et puis série yango zotala mandenge nini série yango za na succès ya ndenge nini vraiment série yango za na impact ya ndenge nini na tangeli oka ba grand influenceur o ba ba keno so ba olo ba pe moko ba bato basani ba yoka ka bango siko na niveau ya Côte d'Ivoire. Donc, basali série. Donc, tourner série réalité. Ensemble. Au combat. Mais il y a des gens qui finga na babe. Comment va tourner baza mo sinamba? Ba mo samba, puis ba sala ngo bien. Et qui est très bien. Mais il y a des gens qui finga na babe. Comment va tourner baza yana lek? Au moins niveau ya capoche intellectuel, niveau ya mutu.
est-ce qu'ici ça peut se faire? Et ça les matés va empoisonner. Et ça les matés va voir qu'il a une maladie. Et ça les matés. Ngana to ko fa pe meni bete po ya mon pepe. Ngana pese gaz. Na ko pese gaz. Fula e. Ngana tout ça l'émission pour ngana fula e. Ta degré. Ce que moi que et bien ngata problème que moi na suka congolais aza premier producteur ya mutema mali. Premier producteur ya mutema be. Na yemo sa tata mona ba congolais asetonaka. Maman, ngana sala l'émission. C'est toi loko wana ya na sala l'émission pour na fula e. Fula e. Azwa makambu na sima nanga. Jamais. Na ko sala te. Donc on préférait au sala na yete. Mais au sala l'émission déjà na muto fulami. So popo fula mato ndeni sala ni. Au sala l'émission parce que na ko yamba yete pour na fula e. Et pas mimona. Te na ko pese temps wana te. Et ça va se passer toujours comme ça. Les temps ont changé. Yango zo mona ba mama wana. Baza bango mon côté. Baswa no moni. Bango to ebi bango parce que balika en internet. Ba femme insensée wana. Na poto sur 100%, na kolo bake 90%. Ce sont des femmes pourries, les dames baza na poto bolimbisanga. Basia malunga nazana bango awa. Ba yebi tozana bango na ba groupe. To solo laka, ba femme sage, ba femme capable, ba femme na place où yesenge la benga ma moisi. Ba femme avec une F majuscule. Ya munene. Baza. Mais 90% ce sont des femmes insensées. Tango akoti atali wiki limoni mbongo ya bana. Ceux tous ensemble na kolia ngo comme il faut. Malamu na bota mwana na tata. Donc, il y a comme une marchandise. Donc, je suis capable de faire des balles. Tant que je suis capable gigolo. Gigolo, cela veut dire que moi, si je suis pour passer ses masses. Dans la période où il y a période et raté. Moi, je suis capable de des amants qui sont quoi? Je paye pour mon à couler bête. Moi, na tata. Nzuna. Na stabilité ya poche. Affaires sociales et foot nga pena ndenge sengeli mususu abala kina kitoko mobala bimisi ne kana Afrika wa kitoko ba mususu zomona bazoganga wana akoti na ndako libala akutani kana kamaradi osoboti bana kombi ozo akambonga bi ate lokola na yaka na adresse ya papa mbongo abi ba futa kabana na yo kota nde na compte ya mbali na yo konta na compte mbali oui parce que adresse ndako za mobali na yo soki yo tikali yo moko moli mbongo bana wana na yo moko nana bakoba ndo futo poza femme célibataire c'est tout ce qu'on sala te yango moni bango nyonso ba mibwaki na YouTube. OK pour azo sala le côté malamu a se distraire na YouTube manque à faire YouTube pour na fin du mois ndako soki eza ya $1000 ye lokola za femme cela ko futa ngo 400 likolo nango bapesaka ye mwa salaire bana soki bazozwa ba 300 za bango 5 eza combien ba service ebele bazosangisa siko ya solo wana apesaka yo te mobali akosaka yo loba mbongo wana seke apesa basi mosusu to mbala moko mwasi achangeaka te nga mpe nakoma na compte bancaire na nga nga mpe mbongo wana bandoko te pa na nga na minute ata yo ndo benga nga yo ndo okobima mpo na poto mwasi nde mokonzi alors katuka kwenda nga natikali na ndako adresse wana ekomi yanga bacompte bancaire nyonso ekomi yanga biloko nyonso ekomi koya na adresse na nga tout natikali femme seule avec wifi. En tout cas où allons-nous? Natikali femme seule avec wifi. Nakobota bana sisi mwana na tata na ye batata wana pe nga moko nakenda kofuta bango po bapesa nga semence Miss le monde à l'envers batata wana nga moko nakenda kofuta bango po bapesa nga semence omoni oza kobeta nazana mobali nanga nga bokolo babongo te panga naza mwasi marié oyebi signification kozala marié na lingite bao balinganga bainanga mais laissez-moi dire la vérité. Ce qui va kangelo lupango ma chérie tu n'es pas mariée. Attends mukete wali kango. So ba pesa kanga lupango tu n'es pas mariée. Ou fiancé. Oza fiancé officiellement.
Le début à processus. Soki mobali wana ayake pa na bino azui kaka bon apesi mbongo ya libala là tu peux t'appeler je suis marié bino bokutani na boîte moko boye jigolo wana za na place ya kofanda te mwasi liboso abengani po aza bitelengana yo otali olobi kolonga mpe na stafe na ye mikolonga mpe na kange na bongisa ye po mwasi wana amonake azwi mwasi ozwi eyaka naza na ndako beaucoup me font des sika moko yo po ozwi caméra ozwi téléphone na yo na salon na yo ya kitoko omi bengi biso basi ya mabale faut tosala attention basa nini moi ça libala bakutana mobali na boîte de nuit beaucoup libala biso basi ya mabale faut tosala attention c'est que bozo honorer pe na komba malaba ya libala ngote boni bosi sa komba libala valeur c'est que bozo honorer komba libala ngote c'est pour cela ozomona mabale ebele ya poto ezalaka ya tofanda pourquoi mobali ayaki akuti oza na ndako ya 2 chambres salon cuisine mpo bapesi yo ndako wana parce que oza na bana ayaki lokola locataire epa na yo azofutela chambre moko privé bana yo na bana bokomolala na chambre moko mundele ayebi wana te locataire abimi na chambre na yo locataire akoti na chambre na yo mbala moko libala esalemi locataire azalaki tonton voisin locataire akomi tonton papa papa tonton réalité ya basi ya poto c'est pour cela ozomona émission kozala molai tokomi kokende na suka même bana oyo bakobotama na poto éducation attention oui maman aza na temps kwa éduquer mwana te ake kosala baclash te éducation ezali bwakela baninga maladi na bafamille éducation ezali na bandako me bana ebele baza pourri kaini mama lelo surtout bano baza na poto baza na accès na batelefone baza na accès na biloko nyonso ntango ozomona mama na yo azofinga kingi na yo yebisa ngani likolo nango YouTube na se wana akomaka akomaka kotraduire akomaka na se wana bokoloba nini babétise na monoko na bino ekoma mot de passe lelo bonganga oyo bosalaka na se ebimi libanda emimi na mpwasa na kuku na mpwasa ona sokisa na koloba kende ona sina lobaki yango na kuku na mpwasa ndeko lokola magali lo mama kokota ndako ya nganga te mpo bafingi ye parce que ye moko aza mofingi ya makasi obeti na gauche ndima babeto na droite bakombo ya bato nyonso isifi kaka bobebana na ye eza ya kobamba na mire na ye atie baona miniature Karine tine tozoloba boye akanga ye lokola mukaba banda telemission Karine aza na zemi te akanga ye lokola mukaba lokola ceinture ya loketo mpona biso bamama lokola sous-vêtement to soutien neti likambo ya Karine vous manquez à faire eza manque à faire Karine aza na zemi te ya biso na kati ezali ça nous engage en quoi ndenge nalobaka na émission moko je crois émission na bato batala yango mingi moto akoregrete mpe moto akoyoka bololo après makambo tosalaka eza nani eza biso te mais comment bokoko s'en charger na likambo oyo bokomisi yango lokola mot de passe vous manquez à faire honte à vous voilà là où vous êtes aujourd'hui Esther je crois à l'hôpital je ne sais pas Manuela Kitoko en garde à vie maman ya bana 5 position nini bozopesa na bana na dimension nini bozomemela bana wana condition nini bozomemela bana wana et bofandi awa boloba na biso keno bino bozaka na poto bwana 11 koleka bato na kisi leka tokambadi bolekisanga pesa bompasha didi 11 nini oyo bozaka nango Balandi Ajika Télé News, beaucoup comprendre ma je dis c'est beau supporter parce que à sa maman, à sa moi aussi, le remoro boisa bien té aussi à bas il faut à demander à l'obéler yango vraiment manuel yango parce que bah ça la sonne ya biso basi ma Judith Kalanga. Ma chérie na komi na suka. Lisolo ya basi ya poto eza sonne. Basi nyonso te. Basi nyonso te. Mais la plupart. Basi nyonso te. Ceux qui n'a eu appel nanga en pleine émission boy. Na bengi 15 mibali. Ma chérie. Lilobamo. Moko. Lilobamo. Eza poto linga ko sala bémission wana te. Combien de papas qui nous a appelé même a bengi na mwasi na fandi wana.
Maman, j'en ai marre. Moutoussa zo benga yo moni mwasi nanga sukola kate. Eh Yahweh. A sukola kate. Mwasi nanga komi soka telema zo bimisa solo. Oh. Où allons-nous? Où allons-nous? Où allons-nous? Tango bengi yo mwasi nazo fanda mama sunga biso wana nazo pesa émission. La santé chez nous? Non, non. Bo pète un autre moisi. Ok. Un monsieur a pris du courage pour m'appeler devant sa femme. Elle a laissé le devoir à sa femme de m'appeler. Et la dame n'a pas eu du courage pour me rappeler encore. Jésus. Tina niveau moi sur mon administration. Parce que na pesa stis moko ya simple okende musika te zwa kaka ai tanga usi. Utiliser ngona citron. Olobi masolo. Mobale etouchaye. Alors peut-être aux ana boyebi makasi koleka zoye solo la nae parce que moi sinanga solo ane comme na pourquoi alinga ka ko sokolate mazo vivre na poto Yeswe Yahweh siko soki yo mama olinga ko sokolate mama mais olinga nzoto amibali olinga pe ko finga bato olinga pe maquillage mingi olinga pe choko mingi obike choko epesaka solo nzoto Choko était sa solo nzoto. Makasi koleka. Surtout ce qu'on sangisi moi 4 tibi moi 5 tibi. Yaya, tango zo toka ko. Oka moi solo neti antaba. Jolima. Makasi kana ba parfum. Siko soko lingi choko, lingi soko chocolate. Olingi pe mibali. Suka nango boni. Po tango zo sala acte wana tokaka. Po taba lobi oyebi musala mbetu te. Tango ko kubanda kuninga na nzoto pe kubanda kuninga. Muto pe kubanda kubina. Bolo bisanga mingi. Judith Kalanga, en tout cas, vraiment, on te remercie. Et ça, mon makasi pe pasi pe mawa. Na lisolo ya basi ya poto. Émission na sali yango na pasi pe kola. Lubaki na ko sala émission ya pasi. Comment na ba mama mi bimba ko tchana ba mbeli. Manela kitoko mama bana 5. Esther mama bana. Magali lo mama. Ne parle même pas. Tala moto ça déjà na garçon so qui a 24. Yebisanga na. Tozui mami ngema. Pa mama bana. Vous nous faites la honte. Benonyo sekiri bo sangana na Congo Brazza. Ba mama ba koko vous ne voulez pas ko fanda kimia. Ba clash musu zo salema awa. Eza ba jeune fille. Bino bozo mi chiam na ba âge moko ya bato ata Karina bino bozo zo ayebi ni Karina muto génération na bino te. Attention. Tozonga na ndinga normal. Ba clash zo salema ba no bino bo benga bo futa bango ba mbongo wana. Bana na bino na ba koko na bino. Mais ma femme m'appelle na bango ma Judith. Au soko moni déjà comme boaka. Tonto kingandi mobala kingandi o attention. Début du commencement de tout ma Judith Kalanga toujours monter belé tout comme na suka émission na biso ba yeba kenda sango ona yamba ipona bino jusqu'à de la presse maman Judith maman banebema Judith Kalanga olobi pe mingi faut paiement c'est que moi invité moi ba 2-3 personnes ya yo oyo lingaka ba batala ka ba mesana mi ko liker ko commenter ba vidéo na yo ko partager. Merci beaucoup ma chérie l'émission na yo e ba yeba kenda sango ya liboso soki tolobi mabe bolimbisa biso poto za bato voilà tokoyeba ngona ba commentaire na bino mais bo finga te yo ndeko kotaka na commentaire po tuna nga soki na kobala te est-ce que oyebi vi nanga po komelaka nga mingi moko pesa nga kanda na efasi moko na lobi etikala wana est-ce que oyebi réalité ya vi nanga soki po olingi obima candidate yaka o candidat yakati kokomaka ngo na ba commentaire te parce que na chaîne wana numéro nanga ezalaka te yango na monaka jour moko na répondaka yo ke yaka na vrai compte kotiela nga commentaire na faux compte te yaka na vrai compte na yo o contacter nga na numéro ya WhatsApp nde okoyeba vraie identité nanga mais siko ndenge ozokomelaka nga ozotuna nga soki na kobala te wana eza mobulu mingi mpo toyebani te na korépondre yo ndenge nini eza mwa pasi place nalobi mabe bolimbisa nga nalobi bien eza basi nyonso ya poto te eza na basi na basi basali na nzambe bapatronne aza na poto aza na 4-5 entreprises na RDC kaka na communauté na biso mais majorité badétruire communauté na biso badétruire famille ya babota ebele microbe ekoti na YouTube lelo moto ayebi ke ndako angenge existaka ezaka à travers ba mama na biso wana
bande kona biso ya basi lelo makile tangi komba bongange betami makile tangi na komi na suka olingi jika TV News olingi jika de la presse mama bane belé commenter liker partager surtout partager au monde na ko partager nde ba message ko komela bande ko wana place bazo sala mabe bako changer merci na yo merci na Fabrice Simande merci na Isa Mwamba merci l'équipe Mobimba Jika Télévision papa Joseph n'est pas oublié notre manager beaucoup de bisous à vous tous vraiment obozala nanga butupe moi na mabe na ngape na malamu na ngabo yanga te na benga bino ba vrai parce que bondima Jika kandenga ça merci beaucoup. Ok, ma je dis kalanga merci pe natana yo au disposa to yamba yo olobe belé ndenge olobi toujours na souci ya kosunga ba mama wana batika makambo bazo sala bazwa ba vie na bango au sérieuse. Ok maman plutôt balandi ya Jika Télé News to komi na suka ya émission na biso ba bakenda sango o na yamba ki kona bino mama je dis kalanga ya koloba to ya kocha commentaire ezalité parce que nous bolandi ya longue ya large ndenge alobi en tout cas ba mama na nga ya poto bozwa conscience. Bozwa conscience ça la émission oh te pona koluka ba vie ndenge abonnez-moi à komele nga la fois passée une émission mona salaki une émission no boluka ka ba vie et tout non émission sur luka ba vie émission surtout honnête auto ko sala yango pona côté ya ba mama ya poto bozwa conscience boye ba Jika alobi na bino ebele bozwa pena makambo wana en considération to komi na suka merci mingi na bayeno surtout ba soutenir Aurélie Vango de près ou de loin merci mingi na bino en tout cas bo côté ko sala nkande bo salaka d'ici là portez-vous bien et bye bye à la